mbote mingi balandi émission lisolo ya Congo pe totombeli bino boye malamu bisika biso bizwami bino lokola mobisano carnet stylo ezala pembeni na suka émission ne tomesana kobengana kokomana pona kozwa éclaircissement là où il y avait ba zone d'ombre ndenge bokomaka kotuna ba question na bino ekomaka pe epa ya professeur tango répondaka d'habitude réponse nezalaka nango na télévision en pleine émission ba oyo bazalaka satisfait na ba réponse na ye bazongelaka biso mpona kolobela biso bao mpe bacomprenaka susu te bainsistaka kaka ke non question na ngai na professeur fa bandela tobandelaka kaka comme d'habitude tobandaki kolobela héritage ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde na explikaki bino te ebandela émission professeur akomaki yango mpona kokommémorer loi ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba makambo ye asala bien qu'akomaki président de la République te mais asalaki même au-delà koleka kutu kozala mokonzi ya mboka. Le 1er février 2021 biso nyonso tokanisaki mokolo ya liwa na ye bato ebele mpe bakendaki na mausolée bakendaki kotika badepo ya Jardin de Fleurs bazalaki mais émission lisolo ya Congo mpe etikaki bino te elandaki mpe professeur partout na baémission abandaki kosala place nyonso alekaki kolobela tata oyo akenda tata oyo asala makambo ebele tata apesa bato ebele mposa ya politique oyo biso na bolingo nyonso tobengaki ye ezala mwana moke ezala mokolo tobengaki ye ya chichi professeur toyambi yo nani tombeli yo boyei malamu na émission na biso lisolo ya Congo nokola baka oza nosusu ya représente te elobino déjà moto nyonso ata na nzela ayebi wana ezali professeur votre professeur le 1er février osalaki bémission ebele olobelaki lokasi oyo ofungolaki héritage ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oleki na baémission obeti sete na makambo oyo olobaki na baémission biso tosalaki na bamisusu mpe obakisaki na baémission oyo place nyonso wana elekaki na nde touti kotala sikoyo na baetandoike esa biso ambiance wana ya journée wana ezalaki ndenge nini? Bon, tolobaki bacongolais bakanisi Etienne Tshisekedi na bango ya chichi elakisi ke aza na place na mitema ya bato ebele elakisi reconnaissance esali mpe malamu. Moi je l'ai dit dans une des émissions eza babongisa makambo. Je crois que Etienne Tshisekedi akufi na 2017 soki ebembena yaka na 2018 peut-être ngezwa même na 2017 wana c'est plus une année mobimba ezala penza ndenge tomovivaki yango tomoni ke nzambe asali ke malgré baopposition malgré bacontestation ebembe eumela kuna na Belgique et puis esali circonstance esali ke mwana ya koma mokonzi mpe ebembe eya na honneur nyonso ezalaki malamu mingi mpona bacongolais nakanisi ekoza mpe ndenge moko mpona balider congolais nyonso mpo omoni bapapa na biso wana baza neti banzete oyo eza kosangisa biso même soki oyo aza na badefo na ye aza bakalite na ye otanga Lumumba otanga Kasavubu Mobutu Tshisekedi bingambe wana baza babaoba oyo esengeli basangisa bacongolais. Donc toza baafricain toza bacongolais na bacirconstance ya boye fo biso nyonso tozala ensemble po réunir biso na batango oyo baélan séparatiste eza koloba tokotelema mingi wana te mpo baimage déjà elakisi biso elobi déjà ebele mais tokokoba na héritage politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Avant le 1er février oyo soki na bosani te c'est le 31 janvier betaki c'était likolo ya ba 13 parlementaires oexplikaki biso mpe obetelaki biso mpe susu c'était na bana ya bafondateur eza bon les fils des fondateurs bana ya batongo disons bana ya ba 13 parlementaires wana
tangelaki ba Jean-Pierre Liao, tangi biso Augustin Kibasa, o akomi lelo et comme déjà gouvernement démissionnaire, o azalaki ministre ya Petentik, total au monipe Félix Antoine Tshisekedi lelo azali président de la République. Olobaki na héritage politique wana la kisi biso ba classe parlementaire ba 4 leaders ba misaki mutu ba fils fondateur on a ndenge na uti kotanga kaka o quelques bateau bano ba papa ba misaki ba mutu na ba image de uti kotala to singo kaka ta 2 minutes kaka ya résumé na lombango penza na lombango 2 minutes ya résumé avant to kota maman ya likambo ya émission ya lelo. Alors, tu vas nous mettre à ma solo, il y a héritage à Etienne Tshisekedi, tu vas que héritage héritage idéologique, symbolique, tu as tellement un héritage politique. Alors, dans l'héritage politique, tu as le baquet, Etienne Tshisekedi a une école et politique. Si on a une école, on a Moumani ni Oye à Binisaki, avant de donner un héritage. Catégorie de Bosso, on a que l'émission passée là qui 13 parlementaires oyo asangisa ki bango muso bakenda muso belé batikala kinaye ndangona eboti bana na bango oyo lo basangani basa ba héritier ya ba fondateur. Alors catégorie mususu ya héritage to baki eza bana na ye oyo ya boti to bengi bango des enfants légitimes. Les enfants légitimes eza bana ya IDPS bana oyo ba jeune oyo on a le mot déjà naza kotanga. Donc, héritage à Liboso et ça va 13 parlementaires, héritage politique. Il y a mis Balé Tobeti du Solo, il y a des enfants légitimes. Il y a mis ça, Tobengi, les enfants égarés. Les enfants égarés, on a causé ma bête, la polémique était. Donc, on a Kabana, on a Botami, na IDPS, Botami, na Kachanda, comme un moko. Tout le monde a sepel na bango, bakende, basalanzela na bango. Les enfants égarés. Natako bakei, bazaka na caché à papa. Et puis, catégorie Asuka, tobengi les fils adoptifs. C'est-à-dire que ça bana o babotami ailleurs. Mais, tant bazoko là, la sepeli, koya, et pas papa Tshisekedi, ko salamusa nae. Donc, voilà un peu les différentes catégories à l'héritage wana. Donc, on va tout citer. Le lot, toujours la catégorie les enfants légitimes. La bandi nazana yo. Les enfants légitimes de linga les a bana yandako ya papa Etienne Tshisekedi ya mulumbana ya IDPS toujours bana biologique te o ya botité o bana na yete bana o ya politique bana ya formation politique na yo eza IDPS oui ça qui soit très parlementaire babaka bwana ki oyo kibasa kenena o ya ndambu Jean-Pierre amemaki te makendaki na Mobutu mususu pe akendaki ne maladi alembaki ye na scène politique pena zaki sous visible te même tatika kina ko incarner IDPS ezaki papa Etienne Tshisekedi wa mulumba. Les enfants légitimes ya IDPS bana naka ko pesi bango kaka pa ya Etienne Tshisekedi to pe ko kota bango ke bana pe ya kati ya bato sur 13 parlementaires. Bana tant bana les enfants légitimes les bana ya Etienne Tshisekedi comme Etienne Tshisekedi atikala ki incarnation ya UDPS bato bakei tant babane mouvement na 1982 début 80 tant bakela ngo tiko comme ba 90 et belé bakendaki déjà bao batikala ki bandimaki bakoma neti ba collaborateur na yesu koyo leadership na est sous contesté. Alors 90 on a un début à démocratisation. Donc Mobutu Mobutu bana 82 90 Mobutu a Lemba a lâché le 24 avril je crois 90 a ça la discours pour le baquet donc Mobutu ça la ndenge Félix c'est que la sali donc mboka zaki na moi ko sukuma bato andi ko bunda ko komaneti ba 87 88 wana donc bitume komi makasi na Mobutu pour la démocratie. Koloba entre parenthèses koloba ke bitumana ezaki mbonge moko eutaki
un peu partout. Bonge Outaki depuis Europe de l'Est. Dans Europe de l'Est, depuis que le mur à Berlin est Koyaki, mon cousin Azalaki na URSS comme Gorbatchev, Ayaki na mouvement Perestroïka, Gladnost. Alors, dans le mouvement, il y a des dictateurs et c'est un Koya qui a place dans la démocratie. Alors, et dans l'Europe de l'Est, il y a des dictateurs comme Makas, il y a des Yougoslavie, comme on est Ceausescu. Il y a des camarades après Mobutu, des dictateurs Sanganaka. Alors, le mouvement de Sénat dans l'Europe de l'Est, c'est Ceausescu avec Koya. La population tomboki, la tamboli, la kwesi régime na ya kimi, na kangiye, la bomiye. Alors, Obanga est côté en Afrique. Mbongo na suko, ba opposant, ba s'inspirer na ngo. Ba lokola ba ko suku na biso pe koto to kwesa. Ba président koto pe ba komi ko banga. Na Afrique mobimba, e komi ko banga. Alors, ba président ba sali pression ba bandi mouvement semba ki période wana na début années 90 avec une conférence nationale. Et même la Brazzaville, et ça m'a quitté la conférence nationale, la Brazzaville, conférence nationale comme au Salema, na Bénin, na Mboke Belé, et puis na Congo, na Zaïre et Rwanape, Mobutu, tellement que pression et l'équipe pression à Bato Libanda, la pression à Bato Kati, na opposé à Kati, Mobutu a relâché. Les partenaires, ils sont américains, ils sont français, il faut au Tikaraka. Au côté de la démocratie. Je me rappelle, réunion Moko Basalaka, na cas de la francophonie, dans la bolle. C'est une étape menée pour l'histoire de Mboka Nabiso. Mitterrand a bien le président africain. Comment Mobutu a été président Mounene? Mobutu a eu le charisme, Makassi, le président à Poto, à Mindele, qu'on respecte, pour ne pas dire qu'on respecte côté le président africain va nous bangaye. Alors, réunion là, le président va y belé, Mobutu peut aller, Mobutu a dit que ce qu'il y a, Mobutu, Mobutu n'a qu'à ce qu'on côté, tu vas télémi, honneur et on se moque là, Mobutu a y boé. Comme Mitterrand, quand il y a Mobutu a sur la position bien, à l'ingité Mobutu a fait un peu de parce que Mobutu quitte la ciment. Mobutu, le président africain, place Mobutu a fait dans Liboso, le président africain, a 50. Mobutu va dans Liboso. Dans la francophonie, Mitterrand Fandi, Mobutu, dans la côte Boé, place à Kofanda, Zate. Place à place à Simakuna. Ce qu'on a dit à tellement à sec, moi, Mobutu, on m'invite et on cherche la place pour moi. Donc, ma caméra ko be la place wana. A comprendre que azali sous la confiance na mindele nenga na bosote, azali sous la position où azala quitté. Alors, à mon avis que moyen ko kendeka na bitumba wana ezate aye ko lâcher. Mais ko lâcher, à lâcher ka boité. Alors dit bon, ba muso o senga o démocratie, muso o senga o impératif kala bona be. Bon, tout ça la nini, to ko ça la consultation. Qu'on lance consultation, mais quand le président qui union sacrée, il y a pas ça les consultations, à Bandi, Kotambola, dans la province, Koyokabato, tout ça, Kosolana, chef coutumier, dans l'association, dans l'étudiant, à Tambo, le président Congo Mobile, et puis à Zongi. Et puis c'est quoi annoncer quelqu'un, après avoir consulté les Aïrois, on a coupé ça, discours dans une décision contenue, il y a Makambo Balou. Effectivement, on a un Rwanda, un père de Makassi, un père de Balou, Sabato. Le roi va partir sur le pouvoir et les Sabato. Alors, bateau mingi, ils ont la bateau à la base de population, un père, ils ont la cause à l'école au gouvernement, mingi va être un père de Kouvapo, va se retrouver. Bon, on va être en opposition, on va être construire tout ça, peut-être voir la barre contact mingi. Mobutu aye alobi na yoki bino bazaïwa na sali tout ya zaï na yoki ndenge bo réclamer démocratie mais na yoki ndenge bato alobi moi ndenge tu sais que la pesa qui résumé à la consultation na yewana Mobutu pas ça résumé à la consultation nationale alobi bato ebele balobi que un père éthical
ngapé natika mais na ngai moko na conscience na ngamoko na monique il faut que nzela ya démocratie so par le ya solo so ta cosa qui mais l'important c'est que andimaki toke na démocratie ko ça discours nene le 24 avril ça discours on a pas on a que banda lelo un père est sous parti état T na Zaïre un père est sous parti kaka moko T ya liboso lobina non à part un père ba parti mususu mi balé et koya donc avec déjà IDP ces années avec les akay ba parti balé un père na IDP ça il faut ça misato dans un premier temps et puis démocratie et quota c'est un peu ce discours là avec un discours mon aka image tikala o Miami se bimaye et mon collègue dit ngapi na olonga na un père ko soit président nango na nga benga na otikala toujours au-dessus de la mêlée. Alors place wana sikoyo bato ba ekolamuka na bato ba ekoloba na ba ndolo bate siko ndo créer parti na UDPS comme déjà parti moko organisé et déjà pion sur rue parce qu'on fungola conférence nationale souveraine ba bengi bato ebele ba association ba politique ba étudiants bato ebele na palais du peuple pour la conférence nationale et ça la kam bambu ba mikolo ebele mais nous sommes à affirmer la position il y a Etienne Tshisekedi parce que Etienne Tshisekedi a déjà dans la incarnation de l'opposition. Alors dans ce là on a des UDPS et c'est structuré encore davantage la place on a des Tshisekedi a confirmé président créé président leader on a tikali moko mais au début là mais on a déjà Mobutu temps avant de travailler baninga après conférence on a voté Tshisekedi premier ministre mais à la longue Mobutu a débauché débauché Kibasa tout ça finalement Tshisekedi a côté kala yemoko. Alors après mouvement on a la conférence nationale après mouvement on a la 90 kobanda 90 ti muzeaya na 97 hein na 97 Tshisekedi a organisé UDPS comme parti politique comme leader pratiquement seul bana oyo légitime to beteza ya Tshisekedi UDPS oyemoko Tshisekedi a format bango eza patrimoine ya UDPS na baningate eza toujours beta masolo ya bana ya Tshisekedi oyo aboti bango na politique na baki awa ke na période wana to ba 90 wana 90 ti AFDLA ko ça la politique même ceux qui va partir ça qui belé le courant et ça qui mi balé courant il y a pouvoir Mobutu na Batunae et puis courant il y a opposition leader Tshisekedi na Batunae. Alors ba jeune et belé tango wana comme on libéraliser déjà l'espace politique ba jeune et belé on va cesser la classe ba qui l'ambition ba ça la politique et ba qui na choix ni ba les soit OK comme ça la politique na Mobutu on compte na MPR tout na parti au na MPR on na Mobutu ou bien au côté dans l'opposition soit on sali parti na yo ou bien on a ba parti au salement ou bien soit carrément OK na UDPS. Alors ba jeune et BLP ba kenga na UDPS yango to benga bango les enfants légitimes donc bana oyo so tali carrière politique na bango eza Tshisekedi bango bazana idéologie ya Tshisekedi bazana caché à Tshisekedi bango ne bako se revendiquer UDPS tilelo nazotanga ba date c'est-à-dire de 82 à 90 eza période où la 13 parlementaires a évolué dans l'UDPS. À partir de 90, donc influence de la 13 parlementaire et bandi kokita. Tu sais qu'il y a bandi combattant. 90 1990. 1990. Donc, l'idée il y a 13 parlementaires, influence de comme kokita, tu sais qu'il y a bandi combattant. De 90 à 97, pour Musée Aya. Après 97, Ti Etienne Akoufa, en 2017.
Donc bana o na otanga oyo eza bana o batikali na ndako ya UDPS na Etienne Tshisekedi ti akufa. Ya on a bien bango les enfants légitimes. Donc si on a pas que bana o mo Tshisekedi soki akanisi soki ko kanisi soki ka mutako la muka ayebi ke bana o na tikela bango UDPS bango o. Donc ya on pe bana wana moko na bango pe baza na bazo s'accorder de droit d'accord que biso toza bana IDPS biso to ba kolo IDPS puis otanga e bango o enumeraki moko na moko menga na olokotaka boye Mubaki na bango sans ordre de préséance pour la ça polémique donc na exemple ta IDPS na kolo bateke o aleki o donc pêle-mêle Mubaki aza na bête de solo à 90 awa pona ko situer Mubaki aza l'un de fils ya Etienne Tshisekedi qui est venu dans la circonstance ya la conférence nationale Mubaki aza na conférence nationale comme ouais la conférence nationale autour des années 90 wana comme Etienne alaki élu déjà alaki leader n'a pas parti et puis élu Premier ministre, le Mubaki déjà on a travaillé ensemble depuis à Palais du Peuple, Bazakina, Nana Etienne, tant on peut Makamboya, qui Premier ministre Simbité, Mubaki Tikalina Etienne, a fonction de la structure à partir, a commencé secrétaire national, je crois. Donc à la Penza, à moi na Penza, à quoi revendiquer que Aza moi na Penza Etienne Tshisekedi. Donc ici, Etienne Tshisekedi na héritier belé, na collaborateur rebellé. Parmi les collaborateurs qui travaillent mingi na Etienne, ils ont Valentin Mubaki. Donc c'est le droit au moins peine Makambeke. Tant Etienne a Koufi, après les accords de Saint-Sylvestre, on a fait mon boulot, il y a Azun Zelanaï. Azun Zelanaï, et comme tous les héritiers, il n'a pas hésité à causer la partie naïe, le peuple, l'UDPS, le peuple. Donc, vraiment le concept de le peuple. UDPS, le peuple, à quel et puis, au moment que, on va t'icaliper, moi, je peux pas contester exact. Parce que il y a pas de qui n'andako. Il y a pas de là n'andako. Donc, c'est vraiment l'un des enfants reconnus à Etienne Tshisekedi. Nabandi yo moko okendaka boye baza ebele mususu kotoko tanga sans faire de jaloux et ça Maître Mukendi wa atiki biso wa kufi kalate Jean-Joseph Mukendi le bâtonnier donc aza l'un des acteurs accompagné Etienne Tshisekedi vraiment moi na Etienne Tshisekedi wa incarné UDPS donc asali musala ebele so juillet donc parmi Penza même physiquement donc asali musala ebele na Etienne Tshisekedi tokotanga mususu Rémi Massamba aza ici à de grandes familles na Congo famille Massamba na Bakongo basali makambo ebele na Kinshasa papa na bango yem tabana ba école privée bato ya âge na ngonta otanga classe ba école privée bana kala mingi te bana ezali mingi te ba école ezali ba école à l'état surtout ba école à l'église catholique donc papa Massamba muta banda qui a lancé Penza ba école privée avec pompe ba bus ya école tout ça ba école à kitoko très viable. Alors Rémi est de cette famille basée belé ba s'intéresse pas à la politique basée belé mais apona qui na UDPS a évolué mingi na papa Etienne jusqu'à sa mort il était toujours de l'UDPS au moment que wana baza ba province net Mubaki exemple Kivu Maître Mukendi aza Kasai Massamba aza ba Congo mwana mususu oyo yebani za Bruno Chibala atikali na ndako a évolué na Etienne Akufi ainsi tout le monde qui vers la fin. Non, mais à Tikala Nandako, à Zamouan Etienne.
Au moins, il a créé UDPS. UDPS Chibala. A créé UDPS. Donc, quand on a créé UDPS, ça veut dire qu'ils ont revendiqué que nous avons un ndako. Pe eza matata po même si quelque part Kabila po longola e droit wana il faut y avoir un argument eza matata parce que y a atikali fidèle des années et des années eza bato ba mundu bitumba le monaka Chibala wana a un problème na liso eza ba moto ba makofi ba boloko eza ba mbebele même jusqu'à la fin. Vous vous rappelez que la Saint-Sylvestre on a Azaïna Boloko. Tant que Saint-Sylvestre est au Salema, à quoi c'est Azaïna Boloko. Il y a Boloko, parce que Azaïna Boloko on est comme premier ministre. Donc, honnêtement, tu vois qu'on régner statut il y a moins de sécurité pour Katisi ou bien pour collaborer dans Kabila. Non, donc ça, on a bien les enfants légitimes. Moi, même ceux qui à Yibi ou bien à voyager ou bien à Sababa. Donc, Bruno Chibala a Monandako, on a jugé dans le DPST pour le baquet, au Azamon a DPST à Solo, au Azar, dans le Kouta, mais pour Nangaï, en tant que scientifique, moi je l'ai vu évoluer, Tikalina Etienne, dit jusqu'à ce que limite on a tiré et ça que Bana au Batikal n'a eu de pêche jusqu'à la mort d'Etienne Tshisekedi. Parce que au fait, nous avons témoigné que Oyaza moi nanga Etienne. Il y a un catholique déjà tu vois que pour l'opposant il faut être dans le à fortiori on a eu des présidents qui Kayene na kanisi que na souvenir Etienne Bana oya tiré na ndako avec des poteaux pour na soir que ne kufa Bruno Azala qui n'a pas. Donc ce sont des héritiers. Ce sont des vrais héritiers. Il y a Etienne Tshisekedi. Au Kokotanga Bruno Chibala sans Kotanga Sami Badibanga. Donc Baza école Moko, va évoluer ensemble, Baza Kana schéma Moko jusqu'à ce que Etienne accueilli. Bon, on a ça, bitumba politique, il y a une stratégie à Kabila. Kabila Tango. Alinga quitté Kotia Félix, Premier ministre, après de Saint-Sylvestre, Matomi que Félix Moutou, à Kokitana, Etienne Tshisekedi dit encore un Premier ministre, peu de comprendre bien tout ça, mais pouvoir avoir la stratégie Nango, il y a diviser pour régner, a préféré Abenda Badibanga, Atiki Félix Tshisekedi. Donc, mais Kasselé Etienne, Badibanga, Sami Badibanga, Aza Moine Etienne, Aza Moine UDPS, même ceux qui a se réclamé comme il y a UDPS, c'était pour ça la partie pour la Bruno, mais aux hommes que Aza coûte plus proche de l'UDPS que Bruno Chibala. Donc, Badibanga a été candidat à toutes les échéances électorales en 2018. Président de la République, candidat président de la République, candidat provincial, candidat national, nous sommes à Azoaté. Azoaté président T, Azoaté député national T, Azoaté député provincial T, mais Azoaté sénateur. Pour l'année, grâce à l'UDPS. Ce sont les députés de l'UDPS qui l'ont voté sénateur dans Kassai. Et puis, il est là, dans le Sénat, il y a l'aide de l'UDPS dans le Sénat. Ça pour défendre l'intérêt de l'UDPS. Donc, ça, ma politique, moi, quand on a Kati, exact. Donc, Tikali, moi, il y a Etienne, et puis l'UDPS va dire que toi, on a monté. Même ceux qui, Moko Boué, moi, trahison, et Kotaki, moi, qu'on soit des Kotaki, en tout cas, Ndekwazaka, Ndeko, Kopotana, jusqu'au bout. Baza Ebele, peut-être dans le ça il ne faut pas m'en vouloir. Ils ont le la taxis le seke. Le seke là qui, je crois, il est médecin. Il était même médecin de Tienne. Alors, ça même médecin. Donc, Aza Moana a collé à la politique, dans Etienne, dans l'école Etienne. Donc, Aza a incarné Penza Etienne Tshisekedi. Baza Ebele, Moussous Aza Albert Moleka. Azali, au moins UDPS Ninganaki, UDPS Ninganaki, et puis on dirait que UDPS Oyasiko, ils ont sérénèque,
au moins ba combo na otanga on a dit quoi tout ça nda ko ba ko mi nostalgie wa tala IDPS la biso tango ezalaka donc on a ma commanda ko bato moyo ko tezate moi bato ba sala histoire IDPS bazali et là IDPS c'est ça pour se métamorphoser ba terre asika et ba bande ko ezala ngo histoire à partie hein donc l'histoire de la révolution toute révolution bouffe ses propres enfants. Donc les akamata tabato ba mundaka mingi bango tende bakomaka. Le jour ça il signe que tout tikali na 5 minutes. Donc mbangu Albert Moleka Salim Moussalani Naza Mouta Équateur, comme Massamba, c'est l'une de grandes familles aussi. Il y a Bima la scène politique, Tony. Ayoka na soudan. Albert Moleka. Azali, comme tu as eu des personnes, mais voilà, une personne en configuration à Kala, et c'est sous Yangote. La belle on va Azali. La musique, mais bon, en politique, voilà, qu'on rebondir à tout moment. Il y a un combo, il y a Mavungu, et ça, l'un des grands acteurs aussi. Il y a eu des PES, accompagné Papa Etienne, jusqu'à la fin de sa mort. Alexis Moutanda, Jacome Chabani, dans bateau basali musala ebele mais nanga beta appelé le soleil à Mutumoko o ayebani mingi Papa Mbayo aza très visible était bateau belé ya libanda ba yebi mais bateau une place ba yebi Papa Mbayo aza na limité na que notale moko aza un peu malade et tout ça mais azali aza vraiment l'un des collaborateurs proches à Etienne Tshisekedi. Il était dans un statut à Parsec. En tout cas, il a accompagné Etienne Tshisekedi depuis Etienne Azalaka na gouvernement. Depuis Etienne Azaki Azala gouvernement, pour pas accompagner qui est Azalata ou Azalaki na entreprise publique, Exaï, tout ça, administrateur, tout ça, et surtout la conférence nationale. Donc, la conférence nationale, nous avons un sac à Etienne Tshisekedi, c'est Papa Mbaye. Donc, on a pensé na yandako, assumer la fonction, la partie, mais il était lié à la personne d'Etienne Tshisekedi. Nous sommes le temps ne nous permettait pas autant comme nous sommes bana au président à Tshisekedi na confiance na bango na confiance na ye malgré mbonge malgré bitumba malgré kobeta malgré ba privation malgré ki chômage batikala ina mais na côté la ba misusu nembi que tosike sur na ba une minute na ba seconde ndambu na lombango na côté la bato misusu tangi kombo c'est que penda bolenge na bango nyonso baleki sont pemene ya Papa Tshisekedi essentiellement c'est vrai que Etienne azali na opposition donc ça les atte et bamususu on est moi musala na bango moi affaire mingi pour vivre pour ça politique il faut qu'on vivre sinon t'es simbate et moi mingi pour aller au na bango mususu pas que pas mutu mususu pas que pas c'était pas facile. Donc, tant qu'on a besoin parfois, c'est des bateaux qui supporter poids de l'opposition. Bah, cicatrice dans auto, bah, subir chômage jusqu'à la fin, privé bango, avantage, privé bango, donc ils ont vraiment subi la pression de l'opposition, Maya Moto, Bitumba, Boloko, tout ça, c'était pas facile. C'était pas facile comme on l'a dit, la bandite. Même ce coquille, tu as épuisé la minute, notre professeur. Merci beaucoup. Nabandi, monsieur Zalikoya, professeur, pour approfondir la réflexion, toujours car on a héritage Etienne Tshisekedi Mulumba. Toujours la réaction à Bino, Nabandi était na oyo to la question lelo na ba image bataillon na début il y a une émission na banzi de téléphone na biso ko lemba na rolela na appel. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe technique, merci à vous professeurs pour la disponibilité na bino tout le temps vous êtes présent na émission oyo
bansi tokutani soki nzambe azongi te tokutani na poso ezali koya toujours na lisolo ya héritage Etienne Tshisekedi kwa Mulumba. Au revoir.